kolo kotika ngai te nzele tondi maba mingi kolo kotika eleki makasi pesanga lomboko na yo mbonge eleki makasi pesanga lomboko na yo ngawa yo nazobelela yo kotika ngai te papa s'il te plaît. Bonjour cher internet de partout au Bozali Bozaka na kati ya Bolandi chaîne Nabiso chaîne Nabino Bolingaka Lolango TV. Lolango TV na émission Nabiso tolobaki ya boyebi tozokolisa kaka ba makambo neto lobaka kaka pona kosala esengo pe bo découvrir chaque jour nini toza kosala pona kosepesa bino pe pona boyeba nini ezoleka na kati ya Kinshasa. Na journée à lelo toyambeli bino na émission boyebi na kati ya chaîne Lolango TV un artiste chrétien ya kati ya moko ya bamangomba songolo pakala oiza na kati ya Kinshasa bino boko découvrir ye na ndenge akoloba na biso na bokebi mingi. Bonjour musicien. Ouais, bonjour. Kombo na onani outi wapi obimi wapi osambelaka na église nini? Ouais, bonjour na bisika nyonso bozali ngai kombo na nga le frère Jean-Paul na zali moko ya bayembi na kati ya ville à Kinshasa où naza ko évoluer et puis naza ko évoluer na niveau ya église la louange bande nyonso ba église la louange ezande bisika au place nazo ko évoluer na niveau ya vie nanga chrétien. Bomoni tokuta na frère Jean-Paul alobi asambelaka na église la louange azo œuvrer na musique na église la louange na musique ozo œuvrer étant que nani toyeba to découvrir batnyo to azolanda biso. Ouais, na niveau ya église la louange naza parmi ba chantre et puis naza moko ya ba responsable ou nazo kamba selili ya louange bandal bisika unga nazali comme chantre. OK, nakati oza chantre kombo ya orchestre ezanini ezali génération des adorateurs Eli bisika unga naza ko évoluer na église la louange. Génération des adorateurs Eli. Ouais. Place yaza ko œuvrer ezana groupe génération des adorateurs Eli nakati ya la louange selili ya bandal. Siko bit nini objectif nini yo leki na émission na biso ezana tina ya nini bato ba monika ka frère Jean-Paul ya église la louange aleki na émission na kati ya Lolango bit na ezali nini? Ouais, objectif na bit eza tellement ebelé bisika nyonso bozolanda bozomona eza na bandeko ebele pe bayebinga bisika nyonso na lekaka toza na bit ete toza na posa adoration au biso toza to apprendre tolingi esuka non seulement na église la louange mais etambola partout dans le monde entier. C'est ça bit na biso toza nango wana pona ko publier presque adoration partout. Merci balandi ya Lolango TV boyebi kaka na makasi to sala kake bo découvrir nini ezoleka partout yango wana to sali émission boyebi to découvrir moko ya bayembi na kati ya église la louange oyo azana besoin souci na yeke adoration oyo azosalela nkolo esuka kaka na kati ya église la louange na selili ya bandal te mais évoluer ekende partout dans le monde po bana nzambe bazwa kima banda obandi musala ya musique frère Jean-Paul aussi osali combien de temps na musala ya musique? Ah ouais, ça fait beaucoup des années na bandi monde ya musique nazo bango so na okanisa bien vers 2011 je crois 2011 voilà on aussi si ba classe tozu ba diplôme ils ont un moment vraiment to s'intégrer qui na monde de musique c'est à partir de l'année tozu qui vraiment force ya ko se positionner na niveau ya musique de côté vraiment ma solo yango ndeti lelo pe toza ko évoluer. Frère Jean-Paul Alobi abandi musique mosane ya musique depuis 2011 précisément 10 ans depuis abandi carrière na depuis obandi carrière na yo et si au sali nini oyo déjà bana nzambe ba comprendre que un artiste a botami. Ouais, on a créé beaucoup de chants donc to sali ba nzembo belé to sali ba concert belé mais
beaucoup plus vraiment Moussa toujours ça les a un peu limité yango moni ceux qui les loto comme même toyé même na balolango TV et ça pour que biso nyon surtout découvrir au biso tozali donc to sali vraiment ba activité belé mais peuple de Dieu belé ba mona ki yangote yango tozana pour ça to ça la continuité ya Moussa la visibilité monana. Merci alobi azali déjà na ba nzembo belé asalaki. Est-ce que sur côté studio? Ouais, tozana niveau ya studio, ba studio tozana ba nzembo ebele. Et si ebimata moko parmi ba chansons bat ba yebi peuple de Dieu yebi. Oui, ba nzembo ebele bat misusu ba yoka mais pas tout le monde. Pas tout le monde, c'est-à-dire et au salika kana studio et ceux qui na studio non que na juste milieu ya église. Milieu église ba yebi po obeta na église. Oui. Mais si ko yo to lo ba pena to keneto évoluer, idée na yo peut penser na ezani par rapport ya ba disque yo zo sala. Donc penser zali musique obiso na ba disque tozo beta et ça non seulement limité kaka na niveau ya église ou soit na entourage place ngalaza mais ekende na monde entier ba découvrir obiso tozali na musala to ça. Donc et sur du producteur. Bon jusqu'à là pas encore donc tout ça la kaba o ba benga ba autoproduction. Autoproduction, les producteurs dans le monde entier, frère Jean-Paul Alobi, dans 4 coins du monde, il y a des producteurs qui ont aidé musique et attendre couche tout na niveau ya monde pour la évangélisation ya parole de Dieu pour la adoration et banolendisa bana nzambe mitema sikoyo oyo azana motema malamu oyo azana misolo ya kosunga mosala nzambe po ezaka kosunga mosala nzambe te soko sali production yo peut oko bénéficier yango na frère Jean-Paul aza disposé aza disposé à présenter bino ba œuvre oye ayebi aza disposé à kolakisa bino talent na ye oyo makasi mais ba tupe ba kokamwa babi oh Jean-Paul ngoyo lo baki ke ayemba kani bosco en pleine émission to moina guitare est-ce que vous êtes capable de produire ata morceau moko mi balé na guitare ensemble ba tupe ba landa yo baza ko landa biso na mama ona Lolango TV vous êtes capable de produire? D'accord, ça ne dérange pas. Ah merci Tuana tozo senga frère Jean-Paul Ameka ko balancer les biso moi morceau moko toyokaye mbonge eleki makasi pesanga lomboko na yo mbonge eleki makasi pesanga lomboko na yo ngawa yo nazobelela yo kotika ngai te papa s'il te plaît ngawa yo nazobelela yo kombwaka ngai te papa s'il te plaît ne me laisse pas tomber s'il te plaît ne m'abandonne pas Merci Balandi à Lolango TV boyoki ba producteur boyoki ndenge frère Jean-Paul Azako beta guitare Azako yemba guitare est-ce que beta ka guitare ou bien ndenge peut-être ba ko bapé ko beta la guitare pas vraiment grave mais juste tomber karakaka étant qu'un musicien pour à composer nzembo na ye izo senga faye bata ko beta ta A B C na kata musique pour que batu ba découvrir que et pour que asa la recherche na ya ko yemba banzembo na lenga boni. Si quoi ba producteur ba moni yo Jean-Paul soki lelo balobi ba réaliser album ensemble na yo gros ça l'a peu pris na combien de titres? Ouais banzembo vraiment c'est belé to créer ma banzembo belé donc producteur soka monani ezal que bisonde mutoluka to cha to suka na boy parce que banzembo jusque là ils a tellement débordé donc et 5 années biso mutopona so to cha combien 10 ou bien 8 9 donc oui que dans le monde de la musique lelo musique est comme makasi oui kala tango bayaya ba papa ou babotamaki na musique ezaki facile pour ba musicien bazala kité li musique est comme makasi ndeko Jean-Paul musique ezali soutendre tango ba église chrétienne bandaki sika ba église de réveil ba frère net ba mete ba papa na biso Patrice couple Bouloba ainsi de suite ba musicien bazaki pena mingité ou entendre beta tebi que frère Patrice Mtabimi si couple Bouloba Mtabimi si nzembo ba mission ba za pepe kibala ba leka ki pene belé oyebi moi ebelé liné melelo mbula ba musicien ba komi ebelé pe ba album ba msuba zo yeba teza ya nani ba confusion ezali okoko kapenda ko se défendre na kati ya terrain
Bon, en réalité, dans le domaine, il y a spiritualité. Et ça, c'est non selon la force nabiso. Parce que la Bible est quelque part, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Donc, si c'est seulement que Tana yo nzambe ndenge a plaça et coquille, peu importe, à tout chelo koana, à ta bisika bazo fina, nzambe soka tanga qui déjà pour kaneza yo obimakaka. Donc, et dépendre selon la plan nzambe. Et puis, notre travail au mutu azopesa. Pour le peuple de Dieu, c'est un peu ça on a koloba. Mais la moni concours mon réseau les kalelo na kati ya ville province à Kinshasa na RDC pratiquement ya majabu. Yo zo ki courage ter okende pona ni. Beaucoup na producteur na yo qui déjà zalis mutako bima premier mbala moko ba faire produire ya yebani mba mona miso bat. Yo kende ki tendenge ni. Ouais, so na kozo ngela un peu par rapport ya question neza ils ont dépendre par rapport à conviction. Bon, j'étais pas vraiment convaincu à participer à un concours wana. Ils allaient qui n'a pas la mesure de travailler na bon ba kenda ki wana. Donc personnellement vraiment na aller nga convaincu té. Ya moné un peu na likai na simwana té. OK, merci ba producteur. Tout ça toujours wana na robeta no li solo que frère Jean-Paul Ningaza Boye a tondi sami déjà na mafuta na banzembo ebele soki kaka bino botie mi solo. Boyo qui peut aussi ba répertoire na ye et kozala na facilité. Vous allez convaincu selon conviction naie pour vous produire yé na ndengani azana liboso na bino tozo solani to ba masolo pe azana besoin ya lisungi na bino soki bo sungi ye bino pe boko sepela na lisungi ya nzambe nzamba ko tia loboko ba album bo produire yé et que te kama na ngolu ya nzambe pe peuple ya nzambe e ko zwali kabo monene o ezana kati ya frère Jean-Paul ba concert olobi obeta ba image ezali. Ouais, tous na ba image to garda et ça puis na ba chambre sous ça déjà écouté dans un studio to enregistrer tous ba titre lokola ba azamwinda tous na ba titre ya ba nous venons devant toi donc ça belé kiti ya bokonzi na yo kiti ya bokonzi na Olandi orchestre la louange meilleur te obendengeni. Ah non ils a ngoté ça oh lele comment mutuka kabeti loko yo pe osali plagiat par rapport ya idée ya mutu wana okokobeta na kiti ya bokonzi to yo katanda mo mukete dans ce exact plagiat par rapport ya kiti ya bokonzi ya la louange meilleur. Ah non c'est pas ça. Et ça par rapport ya ba texte tant yo ka texte mo na geno et ça na ngo vraiment ndenge mo te to kata mo minute muke. Kiti ya bokonzi na yo lelo totomboli bonzambe na yo Yesu lelo totalisi tozana mosusu te se yo yaya tozana mosusu te se yo yaya kiti ya bokonzi na yo lelo totomboli bonzambe na yo Yesu lelo totalisi tozala mosusu te se yo yaya yaya kiti ya bokonzi na yo totomboli toyoki yango eza nango ndeti ya louange meilleur te donc ba producteur bozo mona Jean-Paul azana banzembo ebele abi répertoire ese tondi. Bon, si quoi est-ce qu'on dit yo penda ozo se préparer tant que na studio celle de ça combien de titres déjà na carte studio. Non, jusque là tout seul déjà 3 titres où ils a déjà bien tapé déjà na niveau ya studio. Ils a mis ça tout. Si quoi bandeko base la album on a quand ou bien base la producteur de aya abimisa ou bien ndengeni. Bon, jusque là toko zelisa bango vraiment ba meka un peu cause à la patience parce que ndenge tozo bunda na ndenge na biso et ya un peu malembe mais soki lelo mutu amonani ya kosunga biso un peu vite là beaucoup zongo dans quelques mois donc ils ont dépendre par rapport à la force ndeni biso tozo recevoir au composaka banzembo yo moko ou bien au somba ndik bandiko musu ba somba. Ah non to composaka et puis d'autres choses il y a par rapport à l'inspiration de tozo mettre en na comment on a ba carnet tout ça. Et oui, bien que le monde évolué, les musiciens tellement commis ebele. Les musiciens profanes, les musiciens chrétiens, oui, bien que qui s'y peut commis que ça la musique chrétienne.
bato baza koluka succès ke bazwa excellence pa matalikolo lelo yo pe soki ezosimba te producteur azomonana te mbongo mpe ezomonana te okozwa mpe kisi te. Ah non, d'abord oyokisa bana na nzambe album na oyebima bamata mafuta. Bon, d'abord j'ai béni d'abord les seigneurs parce que oyo biso lelo toza eza juste eza bafouille ya formation oyo biso tozwi pembeni ya basali ya nzambe oyo bato bayebaki na mboka oyo ya minene. Comme pour vous dire que naza pe moko oyo aleki na école ya groupe Gaël bisiko na évoluaka na grand cœur bisika oyo mepesaki nga vraiment moi makasi wana ya koyeba pe ko composer banzemo na nzela ya inspiration. D'ailleurs de loin j'ai sali d'abord notre papa Robert ye mutazala mokambi na biso à l'époque na niveau ya groupe ya grand cœur tolekaki wana donc pona biso koleka na banzela wana ya ba gris donc et simbate donc biso toza ba oyo tozui formation d'abord ya école na niveau ya adoration. Donc adoration zo couler kati na biso yango tozo transmettre pe partout na peuple de Dieu au bazolanda toujours biso. Partout peuple de Dieu bozolanda adoration zo couler na nzoto ya frère Jean-Paul Nelongo na lisanga bazako sangana. Frère Jean-Paul omoni les diables risés hein. Autant qui pena Bible ba ils sont allés partout dans le monde au sala bato bakoma ba disciple na yo. To keneti na fin fonto yo ka sango malam to te at sango malam. Mais yo ozote à sango malam à travers le yembo. À part musique na kati ya église au evra na département ni lisusu. Ouais, naza ko revient na département ya Kodim là où je prêche aussi les enfants. À part les Kodim, je suis aussi à l'enseignement. Bon bah ça me la louange ba yebi dans d'autres églises ba benga ngo ba fermissement. Biso eza enseignement. Donc kuna pe toza lokola ba la kiso bazo pesa pe ba fermissement na niveau église. Ah, dans niveau église ozo pesa ba fermissement mais tango au quotidien monde la musique, nga na insister lisusu. Otalo ou mele wi ke menga ifo na bima kaka. Album pe na studio Cécile. Gris wana diable risé hein. Net lelo na to na ko mona na tayo ka frère moko babi azo binisa bato me mafuta nyoto ze ya tata moko boy. Ya mama moko boy ya sirène moko boy. Siko bakota la pe boy Jean-Paul azo ko souffrir. Mais kuna bango bazana ba succès po ba bendo pe ka cause la membre na bango ba Jean-Paul moni makambo eza encore mike to ko kendete. Makambo ko tali mutu mo za influent ta mato biso to yebi kazaka frère grand musicien to yebi ke biye pena ke suka telemi boye batutu ba elaka to glisser na biso ka ko kendete. Bon déjà vraiment ya ba proposition ndenge wana bata bongo po kozongisa bango na domaine spirituel ya koyebisa bango quelque part Bible ezoloba que non, cherchez d'abord le royaume des cieux et puis le reste vous sera donné par-dessus. Voyez, aujourd'hui, tant que d'abord, na mutu oyo azoye bakino dans ma vie, soit na carrière na ngande nazo sala, il faut d'abord na wela intérêt ou eza makambo nzambe. Kino na wela d'abord banzela oyo ko dusolisanga pour kena comme. Omona ke ko wela au précipité, au raté vie. Mais lobby nango o nzamba bande ko zele d'abord soko wela d'abord intérêt pour naye ozela ki o nzambe lobe ko pesa yo plus par rapport ya oyo précipité. D'ailleurs nazo lancer communiquer pour na ba salinion sur nzambe o bazolanda biso tozo souffrir na musala o. Peu importe situation, continuez ko demeurer toujours na crainte. Le reste est là. Nzamba yebi ko zo soin nango a pesa biso na temps convenable. C'est un peu ça on a koloba. On lelo sikoyo boye tozo kende boye. Ba musicien nini oyo ba pesa ko inspiration par rapport soko tali pena boye monique musicien pena boye ayembaka bien makanisi ayembaka baida ayembaka ba inspiration ayembaka et ça la rapé échanger vie na pe ematsa likolo. D'ailleurs c'est clair. Donc là même na niveau ya église batu ba surnommant même ba comme donc souvent na la son on imiter même banzembo na yeba ba benga ngai. Donc je suis vraiment na kati ya idole ya batu baleki na classe wana ya pasteur Atoms. Donc son tatali vraiment moni oyemba bien oye. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un pasteur qui a inspiré vraiment na belé. Même na attitude na ye, façon de parler na ye, j'aime toujours imiter ça. OK, merci beaucoup. Mais lelo sikoyo ndenge tozalaka ba concert ezalaka.
babengi na église moko bo ou bien concert mo producteur mo bo à produire on se retrouver podium mo na ba grand parmi ba grand et ko bangi sauter. Ah non, et bangi sangate d'ailleurs na niveau ya Gaël à l'époque ya papa Alain Toleka na niveau ya asalaka système ya équipe ya Gaël communal. Donc tozala ki ko évoluer to sala ba secteur. Même podium obiso to normal to mona pe ba dena ba ya wana bazoyemba équipe à Gaël wana complet ba ya pe ba yembi. Donc tozala wana déjà biso na to bande da komesa. Banda ko mesa na parce que ça qui na grand cœur ou bien les losco batio lisango étant que leader. Pour nos leaders na kati ya ni bozo gérer. Ah ouais. Ya groupe bon batio étant que leader aussi mi pena mikobo mo yebi que na podium ngane na obeta bo après na pasteur Moïse Mbie mtakobeta. Est-ce que gelengi saote? Ah non, moi ba Fox ezala na mona rebi na domaine nyonso na début ezala na moi Fox mais après tango esprit yaka omona ke moto vraiment comme qu'on se donner na les cas moi Fox ezala na bandeli même ata prédicateur avant mataza de alcoolo ya cher alta mon état nganinga banda moi Fox ezala mais après elongwa moi Fox na début kozala mais à la longue ouais mais pour na ko échiter batu bazolanda biso d'abord nanu ya liboso message nini ya suko kopesa bango pe opesi numéro de téléphone mutu to azana besoin na yo pour na découvrir yo azwa na nzela nini. Bon, d'abord, on a lancé un message na peuple de Dieu. Moussalo tozo ça les a juste communiquer tozo lancé pour tout le monde. Et ça que Jésus revient bientôt. Et c'est un abisso nyonso même biso tozo yemba tozo lancé ka keza maté ya nzela ya loyembo. Donc mutu nyonso azolanda biso eza ke tango zo ka banzembo na biso eza po obongola lolenge no ya kozala obongo livi na yo nde par la nzamba osepela na yo. Moussalo tozo ça les osenga soutien vraiment. Na ba o nyonso bazolanda biso de près na ba niveau ya ba chande toza alelo na Lolango TV o bazolanda biso pona kozwa biso ko aider biso na musalo tozo sala ezali pour kozwa biso na contact na biso ezali na invité so na ko lancer déjà lancer ezali plus 243 81 71 596 et puis 66 na ko bandela plus 243 81 71 596 et puis 66. Bomoni frère Jean-Paul. Alobi ba souffrance ma difficulté au bazo kutana nango baza na besoin ya lisungi. Numéro na bango ezana affiché soko bengi ozana besoin ko sunga bango baza na nanu na musala ko sala ebele au peuple ya Nzambe nanu et découvrir te. Peuple ya Nzambe ezana besoin ya ko ba adoration pe ba louange mosusu oyo ya bato onano bagumba meli balte génération oyo asika oyo bazana na mafuta oyo ezotanga yango na tozo silisa na ko chiter ensemble elongona frère Jean-Paul na loyembo oyo bye botikala à la prochaine numéro na mitiki na ma mboko nayo koloko tika ngaite nzele toni maba ku mingi koloko tika ngaite nalingi na tambola se nayo koloko tika ngaite nzele toni maba ku mingi koloko tika